L'air est grave, l'air est grave. Beaucoup de papa, maman, bandeko vraiment beaucoup de belé parce qu'il y a une surprise. Nazana sekele moko na partager na bino bandeko na basi surtout biso basi biso ba maman. Nena lo belo comment par rapport à l'opposition na biso. Vraiment ba maman toujours nyo comme trop na problème ya poso. Toujours nyo comme vraiment makasi na problème ya peau. Donc et ça vraiment horrible. Tu n'as pas le bas. Donc ngamo ko sur la vidéo oyo. Na osala bien parce que dans un témoignage qui est na pesa na bande ko nyonso to bande ko tunanga obungi boyo zo pakola nini voilà so na pesa bino secret nanga secret ya teinture nangai secret ya loposo nangai secret ya traitement nangai en fait ezwinga ton ebelé on a kolo ba pendant au moins 3 ans avec un problème ya pour nanga vraiment na bande ko yeba te lingi nini ndeka ezalaka pakola o ba conseil ba copine ba camarade non pakola oyo somba mafuta oyo ndeka boyebaka ndeka ezalaka na pakoli ça marche pas vraiment à cause de la décision à bino cette fois-ci donc on a dermatologue na kipe na moni dermatologue voilà oyo ezali ba médicament oyo dermatologue a pesa ngana mela pendant une année na million pendant 6 mois. C'est ça, bateau ça la traitement à l'acné. Je pense que vous connaissez ça. Et ça, antibiotique, en tout cas, c'est très 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 fort. Na meli antibiotique pendant au moins 6 mois. Na 6 mois, on a 8 ans pendant une année. Na pas kolaka mafuta te dermatologue madame, si ka mafuta nyonso tout. Eh, faut oublier château rouge. Eh, il faut oublier quoi là? Château d'eau. Je laissé tout, j'ai abandonné tout. Vraiment, naïndi. Donc, il teinture sur les arbres, ma baie. À tout forcer, on l'a ti Gucci, on l'a ti Yodi. Ah, si teinture les arbres, ma baie, ça marche pas. Mais sur la teinture, il y a qui toko. Le poisson, ils sont bien propre, maman. À tous les yeux, on a 10 euros au tien dans zoto. Ça passe. Donc, on a tenté que non, il faut pour tabac, faut des teintes, au tchab, pour bien. Donc, on force le côté. En tout cas, on a vendu pendant 1 an, on a battu gauche droite. Je m'en fous, on a tiki. Ça, c'est déjà, bon, on a médicament, on a mêlé. Pendant le traitement, on a dermatologue, pardon. Ah bon, et le traitement, c'est une zone liée. Voilà. On a dit, quoi, comme la kinga. Voilà. À comme il y a ma foute, on a coupé, ils ont la pharmacie. Bateau, ça, le traitement, à l'acné. Je pense que y a un traitement, on a foute, natika biloko tout na kuma pa mafuta oya ya pharmacie na oyo ya butu oyo batutu bayebi bioderme oyo na banji ko pakola ngo oyo ba komelinga fuko pakola ngo place ba butu za swina pakola place ba butu ezali bouton et lobi kuna ezongi. Donc tout ça là bomoni oyo eza vraiment ba produit oyo ba dermatologue vraiment ba komelinga je sais pas si vous avez il y a des gens là qui savent bien. Voilà. Sikoyo tokota la maman likambo na banjo lela ikomi ko stresser en fait là mais finalement na meli ba ki pendant au moins 6 mois d'antibiotiques ya makasi oyo na meli ba bouton zo silaté na pakoli mafuta ya pharmacie ba komelinga bon ba bouton zo silaté je commençais même à prier, j'ai dit mon Dieu ça c'est quoi en fait et comme même ko bangi sanga vous connaissez nous les africains oh kindo kité j'ai commencé à prier, j'ai dit même Dieu la qui s'engata na songe et là on est encore pas pour la bouton pour le poisson vraiment nazala en Afrique teinture kitoko maintenant il y a na poto mais qu'est-ce qu'il y a avec ma peau là nous comprenons le côté tout kana banda ko prier ngabi nzambi la qui s'engata na ndoto mafuta ina ko pa pour retrouver le poisson ngai na moni baba minganga na yo comprendre que munganga solo ezali nzambe edengai eloko na kopa kolana longi oyo po na récupérer longi na nga na récupérer po na ngai bakisa mindele na meli ba docteur na moni nyonso to bomoni oyo pharmacie ba dermatologue ba sali tout ba antibiotique ya makasi bon na yo ka grâce beauté parce que na yebi na kine ezali mais ozomona vraiment ozotia pena attention te parce que on déjà na biloko ba pharmacie na beka keno le roi dermatologue nda lobi donc ça va marcher en fait abandi ko tsana moni zo simba karaté na yo ko décision
nakenda na ngai susu komona dermatologue yango te, j'ai abandonné tout na bandi nanga kopakula qui est please. Ah franchement ça marche pas. Nde na yo vanda na yo mona publicité à Grace Beauté pas ya Tracy Mbeleng. En fait solo ngo sale loko il faut en avoir. Donc faut payer à monter contact non et loko nde na zo sala ngo bo cette fois-ci et au Simba. Ya na mona ki na zui numéro mbala moko ya WhatsApp ya Grace. Ba moko na bengi en tout cas franchement Aza très gentil, c'est une dame très gentille. Là je vous firme. Nous avons confirmé que Aza moi si moko ah là Aza trop gentil, très gentil même. Na bengi vraiment elle est là hein. Elle est là pour nous donc pour répondre à yo na ba question na yo. Ah franchement Grace, elle est très tendre, très doux. Donc, à un moment où benga ye, aza on a pour na biso ba client na ye à répondre ngai. Donc ye kutuko, mais dermatologue a komela ngai ordonnance kende salaire examen bona kena même l'hôpital ba bendi prise de sang. Mais Grace Beauté c'était pas ça hein. Il y a tinda la prise de santé. Il y a bisinga que non, ah tinda photo na yo. Na tindi photo nanga tellement d'ailleurs qui stressé donc na zo tungisa e Grace. Mais elle était là, calme pour moi, pour me répondre à toutes mes questions. Non, Nina, tu fais ça. N'attendez les photos, à mon photo, nanga, elle s'en a bon ça va. Na mon photo, na yo, mais, na zo conseil au gamme, oyo. Ah, ngabi, ah bon, abi oui. Na confirmé au gamme, oyo. Attendez la photo à gamme. Nathalie photo à gamme, nabi, ok, y a pas de souci. Na payé confiance, na tiepe foi, nanga, non, cette fois-ci, et Simba parce que on a vu ceux qui nzamba ngasela oli kambo tout le monde a nzamba kitibo ya la saile au bon nzamba osala kana à travers moto. Donc pour moi Grace Beauté a on dirait réponse nanga. Donc on a bandé ko pas nzambe dengai donc c'est elle ma réponse. Donc nzambe ndé a tchaki wana pona zo solution ya ponanga. Donc à travers ba produit à Grace Beauté na kindaki na récupérer ba produit nanga bozomona yango yo. Oyo ezali savon nanga ya kosokola oyo ezali lait nanga ya corps. Franchement en plus bozala choqué te mafuta oyo oh là quelle odeur o sentir penda solo ya kitoko et o sentir solo ya ba fruit exactement quoi ba mafuta nso pa kola ba hydroquinone o fongoli yango kaka bo solo beti na zolo donc mais o so fongoli yango o sentir solo ya ba fruit solo kitoko makasi. Donc ils ont vraiment à base de ba fruits. Donc oyo kapena solo ananas, solo nini donc c'est ça. Oya nzoto. Oyo ezali crème nanga ya elongi kaka. Yango na pa kola pona elongi nanga. Voilà, c'est ça. Grace Beauté. Oyo ezali lotion nanga ko nettoyer elongi yango ba les autres travailler pona ba bouton. Yango wana soki loko za malamu to ko bomba te na 8 ans ebele pendant 3 ans na souffrir yango na zo benga ki aleki na ba dermatologue là pour moi parce que na mona ki ba dermatologue maintenant Grace Beauté et simbi donc pour nga aleki ba dermatologue donc pour moi bref donc iboya ebele eloko nyonso toza na ntango nango tobotama tokuta bamama na biso bakoko na biso na bahydroquinone nde naza boye poudre te donc nde bomona elongi oyo eza sans poudre donc bomoni tension ndenge eza boye nakokisi même pas 4 semaines bana na bando utilize yango naza na ba 2 ou 3 semaines voilà déjà voilà là vraiment na retrouvé peau nanga na retrouvé sourire nanga donc je dis merci beaucoup à mon Dieu parce que c'est grâce à Dieu qu'on trouve Grace Beauté. Donc pour Nanga, ça vraiment réponse à ma bonne déline.